moninga nanga azalaki na esprit oyo tokita na sa ringi towanda kopriere tobenga satan nga naki moto ya satan te nga na moto ya bapriere nayaki na bapriere bapaster kiziamina bazalaki bapaster francis lola bapaster minene bazalaki na nga na bapriere donc namonaki ke tokokaki kosangana nga na ye te tobunda kaka na ndenge kaka toye yango mona ekomaki ke ntango ye na edingo bakomi kosala bakisi na bango nazalaki oblige namoni moninga bakomi kosubisa ye na ring na edingwe biso toza mibale nazalaki oblige nakota kokota nga nakotaki edingwe asimbanga kaka boye asalaka na yebi eloko namoni flou nde akobetanga coup de tete na kwei naloti na ya na kati ya bwati de nuit nazobila mama Sylvie eloko wana ti lelo mama Sylvie naza koyebisa yo na banda kobunda na bundi ebele na bundi na Bruxelles na bundi na Luxembourg na bundi na Cologne mais nanu nazwa défaite te oyo ke mama babeti au coup de tête okwei oza kolota oza na kati ya bwati de nuit ozoyebisanga bato mosusu bakomi kozwa katiere moko aza na ngambo na ye to na yolo to na makala to na selembau akomi ozwa macotisation na ndenge na ye wana na kosenga kaka na ye mwana edingwe alela papa mais mwana ngo mpe apparemment aza kolakisa elongi ya tristesse te mwana ngo parfois na bainterview azoseka na ye na baémission azoloba na ye n'importe quoi omona te quelque part considération vraiment ya mowei eza te bon ngai nayebi kaka edingwe ntango tolekaki ne na télévision na émission moko eloko moko edingwe alobaki kaka ke yo cheche soki oza pre na kotindelo mwana na ngai abeta yo quoi bimise keko ozomona malgré tomonaka baaméricain mais il faut technique ezala tosepelisa public yango moni biloko wana nyonso tu baspe wana nyonso tu namonaki na bia tobebisi kati na biso ya Congo yango nasengi na baninga oyo bazokontinue barespecte kati c'est un spectacle ya kosepelisa bato Merci Nandenge Bozali ebele pona kolanda émission na bino bolingaka analyse et merci na ba abonné fidèle tout ya chaîne na biso pona fidélité na bino merci na bandeko nyonso bo soutenir biso bandeko bozomi partout dans le monde wana déjà na Paris na moni Alex de Paris bisiko zali bambote belé restaurant Mambope na likopesa bambote na mokolo na yango et puis na Vicky Chembo bisiko zomi na Paris bambote na yo bambote na tonton Gas Mampouya sans oublier Yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote Maya papa Misha et l'émission na biso analyse na biso to changer na face to changer casquette de l'autre beta masolo ya catch congolais donc de l'autre lobela masolo ya Edingo moto na ngenge Edingo auteur kotika biso depuis mikoleleki o déjà baza ko bonga ma pour que cornaye et longwa na mboka Maroc ezongela biso ana Kinshasa mais côté ya ba catcher organisation vraiment mawatro parce que ba catcher ba créer ba liste na bango pona ko cotiser ba mbongo na komba mowei mais mbongo wana malheureusement ezokoma na famille Edingwete ya onde famille Edingwe ba liko déplorer famille Edingwe babi bazo loba toujours mabe likolo ya ba catcher wana parce que mbongo ya mowei basela kango fetite mbongo ya mowei bakoma ba riche na yango te na sa commentaire mingi te parce que na plateau nanga nazana moko ya batu oyo bakachero babunda na Edingwe moto na ngenge parce que ko bundane Edingwe moto na ngenge à l'époque ezali panangu bate c'est pas donné à n'importe quel catcher te bi bakachero ebe bazaki ce bache kombana Edingwe il faut qu'il m'assoit yepe fois lukanina ki kosanini ko renforcer bakisi mais Cheche Membe autrement dit Molangi ya Malasi il est vraiment asignaka Edingwe na Paris asignaka Edingwe na Paris malgré ko kape ko bete Edingwe ngote Edingwe abeta kiye commentaire au sa mingi zate Cheche mingi bonjour bonjour boni bien qui mezali na moye lelo penzo bete so masula ye dit très bien ah merci beaucoup Cheche Membe
obanda nanu kati ndenge nini et puis eloko nini vraiment esalaki ke baklasse oyo mbamo ke Tchétché Membe akobunda ne edingwe moto na ngenge obanda kati biso ta bakati atutaki na funa baélève ya maître Elonga wana avoke epoto wana kende poto baélève ya maître Elonga maître Elonga pe mwa bandal ka mwana bandal bakati na mikolo ya kala ce soit un entraîneur national maître Elonga ba smoking bakima lebo bakati na bandal toki na stepe de temps en temps tokende funa après toye kokota na club ya kangala machine de guerre ndabimisa biso na kati ya kangala machine de guerre même promotion na bakabo bashaolin bazinové basiti train basibolite génération na biso yango ebandaki ndenge nini Tchétché Membe ozala na Paris edingwe na Kinshasa ebande ndeni bobunda na ye ezalaki na ndeni mekana korelate biso histoire ntango okike batie oyo babike Tchétché Membe akobunda na edingwe moto na ngenge à l'époque azalaki pe champion d'Isaïe ezalaki bedingwe bautaki Kisasa bayaki bautaki Zaïre à l'époque c'était Zaïre Congo kaka à l'époque mais je pense que c'était entre Kabila le père bazwaki visa baye balekaki na nzela Brazzaville ye na bapapa Kanza balitanda Jaguar barambo bakatiere ebele quoi baza ya nini bamikmak balekaki na ndenge ya Brazzaville baye Paris bakitaki na Bruxelles ntango bakuti baye na Bruxelles basélectionnaki complètement bakatiere ya Europe ngai nayaki parmi bakatiere bautaki na France basélectionnaki Belgique basélectionnaki Hollande basélectionnaki Luxembourg na Allemagne na biso na France biso tozwaki chance nazala sélectionné na ndenge ya katiere ya français na représenté France yango bakomaki kotia biso bakomba Kinshasa contre Europe le premier combat tobundaka na Madeleine oyo edingwe abotola mundele l'homme masqué oyo omoni edingwe azwa ceinture oyo bapremier combat ezalaka na Madeleine nga mpe nabundaka na Masosa Yuma entraîneur national wana première défaite na nga nazwa na Bruxelles après ntango toye Paris nde c'était prévu edingwe abunda na Lubwela Zefi aza katiere na biso ya France aza champion d'Europe bon ekomaki bamindele babino Zefi soki omeki obunda na edingwe aza champion d'Afrique soki abeti yo titre na biso ya Europe ekokende na Afrique baboyaki edingwe abunda mais ezalaki déjà publicité ekotaki na Paris mobimba bato bayebi ke edingwe abufa abunda na Lubwela Zefi toyaki kotala nayaki sélectionné te na komba wana komba ezalaki komba suka edingwe contre Lubwela Zefi bakomba ezali wana komba ya babenga komba ya suka oyo esimbaki na publicité Paris mobimba ezalaki na palais des sports na ville juive na Paris place wera abetaka kala première conférence na palais des sports komaki ke dernier combat tokomi na minuit 23h minuit dernier combat Lubwela Zefi aleki na micro alobi ya kobunda te poza promotion moko te na edingwe abangaki edingwe edingwe pa ye alobi nga na champion d'Afrique fo na bunda na yo bamindele ya Lubwela Zefi Flash Gordon mondele na biso France aye koexplike nasi na baimage ezali bato bayebi po bamona na baimage so bakoti na bayoutube bakozwa baimage ya komba wana Flash Gordon champion ya France ami ya Lubwela Zefi alobi ye aza ko reconnaître edingwe tant que champion d'Afrique mais Zefi étant que champion d'Europe donc bakontina wana mibale koki kobunda te omoni na catch toza na bacatégorie baaméricain baa na catégorie na bango baeuropéen baa na catégorie na bango biso baafricain bazwaka biso lokola intercontinental donc basemi professionnel bazwaka biso te lokola baprofessionnel ndenge basamaïkel bazalaki okomprendre yango moni Lubwela Zefi aboyaki combat contre edingwe bato mingi mpe balobaka ke Zefi akimaki mpo ayebaki soki ozaki edingwe nga abeta ye Tchétché Membe tozonga na asisi te nga continue parce que otuna nga question ndenge nini ekomaki na bunda na edingwe yango esalaki ke
ba président Samabi ba président union surtout ya pauvre Samabi akufa ba maître John ba organisateur ba combat ba senga kike et bingo le roi obunda suna zefite ba sala tirage au sort ba sali tirage kombo nange bimi na maître Rogers bana lingwala bayebiye na kabalo bayebiye bana zona kin aki parmi les élèves ya Bosei premier papa Wemba wano benga Bosei premier ache moko pa satika biso personnel nango moni salaki ke to oser ko bundana evile ezaki tenga mnalingaki na bunda yangi selon classement les ba classaki dernier combat batali po edingwe babe photos za mibale poto ko ka bundana ye tango yoki oza cité parmi bato bakobundana edingwe esalaki o ndenge nini parce que obieza bakatière musu tango yoki obundana edingwe bande kokima yo tango yoki ke okobundana edingwe esalaki o ndeni kati na yo yokaki ndeni mwa bobangi ezala ete na kati na ngai nzoto na ngai nayebaki ke naza koya jamais na victoire mais lokola basitaki déjà na bundana mpe mobali na préféré na bunda na betama kaka likolo ya ring mpona yaki na victoire te yakona ya lokola toya tobete di abeta lokola mwana na ye abeta biso aganya biso parce que aganya biso na combat yo ko gagner c'est kabetaki bino bon côté na nganga na zwaka na bunda na nga bikitoko na bunda technique ponga na technicien mais bato misu balobaka ke na beta ipo soki batali ata Molière raga basheno ya biso bazongisi yango bazongisaka yamoni bana bandali mingi balobaka ke maître Tchétché l'homme qui a fonté dingwe donc abetamaka na techniquement mais tant to komaki na suka côté bakisi muninga na nga nazaki na ye pa alataka jipon Bosei premier babiloka Bosei premier komaki edingwe na maître Rogers bakomi kosala bakisi na kati ya ring nga libanda ya ring napesaki relève namoni mafuta ekomi likolo pari ningani bapati na levi ndeko mobetama ozali mpe kaka na nkombo ya Tchétché Membe na bato bayebi bamare malu pauvre mare malu Tchétché Membe bamare nanga bamare malu bakolela yo ozali na nkombo ya bitumba te kaka Tchétché Membe bato bayebi poto mobimbe yebi na miziki yango na babi Tchétché osinye edingwe papa Wemba à l'époque azalaki abi petit nga nayebi yo ozalaka moto bawenge mozalaka so moto makasi à l'époque toyebaki edingwe yango azalaki so abunda na moninga ne katia fo abimisa ye michopo fo abimela ye makila yo sikoyo ntango bobundaka na ye abimisaka michopo te amelaka makila te azalaka na bafase ebele asalaka akoki kobeta yo na mushwa yo abetaki yo mutu biso tobunda toyaki de na techniquement na esprit nga nazalaki nango ezalaki esprit moninga nanga azalaki nango te moninga nanga azalaki na esprit oyo tokita na sa ring towanda koprie tobenga satan nga naki moto ya satan te nga na moto ya bapriere nayaki na bapriere bapaster kiziamina bazalaki bapaster Francis Lola bapaster minene bazalaki na nga na bapriere donc namonaki ke tokokaki kosangana nga na ye te tobunda kaka na ndenge kaka toye yango mona ekomaki ke ntango ye na edingo bakomi kosala bakisi na bango nazalaki oblige namoni moninga bakomi kosubisa ye na ring na edingwe biso toza mibale nazalaki oblige na kota kokota nga na kotaki edingwe asimbanga kaka boye asalaka na yebi eloko oki vertige ntango namoni flou nde akobetanga coup de tete na kwei naloti na ya na kati ya bwati de nuit nazobila mama Sylvie eloko wana ti lelo mama Sylvie naza koyebisa yo na banda kobunda na bundi ebele na bundi na Bruxelles na bundi na Luxembourg na bundi na Cologne mais nanu nazwa défaite te oyo ke mama babeti au coup de tête okwei oza kolota oza na kati ya boîte de nuit inoptisé nuninga nanga kuna kao asubisi ye bamama Paris babio bakende kobondela edingwe babaki edingwe wana za ndeko no mai ndombe yango edingwe alobaki bon ye lokola peti wana za mutu makasi mpona salaki ye makambo betaki bacoup de tête solo nzela Tchétché Membe tozonga na mwa moke nsima ntango obi akweyisi yo ozomona sikoyo lokola na vision ozomona oza na kati ya boîte de nuit ozobina et après wana tant conscience eko zonga réaction na ezaki ni okata mbama komba to o continuer ka komba si lelo po tika no kati pona yaki awa surtout kozonga nanga ezaki c'était prévu André Kimbuta yambaki biso gouverneur yambaki biso c'était prévu et wana toli na contrat Turbo King na pauvre
perd son âme pauvre Texas wana pe oya Steve Nanga mama poto azalaki c'était prévu biso ba challenger to wela ceinture edingo abotolaki biso abotolaki belge na poto moni ndenge ezalaki edingo beti belge aki na ceinture mais na kati etambolaka ba challenger muto aza challenger po nga na challenger na bundi 5 combats internationaux na gagné 3 na 2 défaites ba classaki nga challenger donc nakoki koya mpona courir deuxième combat na senge revanche po tobunda mpona ceinture oyo azwaki belge yango moni ye na Steve Nanga mpe tiraillement ezalaki makasi na Steve Nanga na États-Unis mpona kowela ceinture oyo edingo azalaki nango omoi teke quelque part edingo mpe azalaki kaka motu mosusu parce que kobunda noka ya pamba komba kaka moko apamba obunda ene edingo yango esali ke maître Tete Membe atika kati ti lelo abunga mpe vraiment na monde yango mais mama ezali kaka ngai moko mpe te ata moninga na nga Roger so basubisaki wana ye azali na azovanda na France aza na France nayebi ke esala ye mpasi bana na ye bazalaki basi bazalaki nga mpe mwasi azalaki na poto na bana mais malgré nga nazwaki coup de tête natikala kocomprendre yango ti lelo mpe te malgré tobetama to bakatie mpo un bon quartier andimaka victoire andimaka mpe défaite mais badéfaite oyo mark edingwe se décidaki na baki j'arrête pourquoi pas lokola oyebeke edingwe abeti yo bakatiere oyo baza mpe na se edingwe bazali pourquoi pas continue mosala nango te obunda mpe na bawana tolobaki lokola sikoyo nakomi komona lokola bato bakomi kowela super edingwe aza kuna super anguluma mwana edingwe mpe abimi il faut que la place ngani ya kotikala te obanga bango mpe baya obeta bango mpe baya osala makambo edingo asalaki edingo abetaki mpo na ndimi te mwana na ye ata ndenge azoloba papa tikelaki ye bakisi akokóma na niveau wana ezaka bamanka baentraînement na ndenge totiki toso na bamanager mpe soki bon manager alobi lelo atie mbongo age pomoni biso touti na tovandi na poto tokobundabunda kaka te lokola lipana makaya boye obundi bapesi enveloppe o $50 $30 okobuka na loketo okobuka na loboko mais lelo baproducteur baza lisusu te kati mpe eza lisusu te na ampleur lelo judo moto ezwa relève na boxe kati etikala kaka ndenge babengaka spectacle mais kati oyo mani mbaka biso tobundaka technique po biso tosenga kati ezala technique edingo ayaki na système ya catch fétiche omoni catch fétiche tellement edomine catch technique yango moni ekomi kaka moto azobunda bimisi soso moto azobima bimisi nini croix bimisi ekeko ozomona malgré tomonaka baaméricain mais il faut technique ezala po tosepelisa public yango moni biloko wana nyonso tu baspe wana nyonso tu namonaki na bia tobebisi catch na biso ya Congo yango nasengi na baninga oyo bazocontinue barespecte catch c'est un spectacle ya kosepelisa bato malgré kisi na yo obundi techniquement bato babeteli yo maboko soki oza mpe na eloko na yo osali numero na yo mais eza kaka te bandeli ya catch obimisi soso obimisi mbongo ça c'est quoi ça tozoboma biso moko mosala na biso ye moko chef na bango nganga wana mokolo makisi ye asaki tozala sikoyo nasengi na bakatiere nyonso tu ya Kinshasa ya Lubumbashi ya Kisangani ya Bandundu to respecte catch to bundama kobunda technique soko oza mpe na eloko na yo yaka nango tokoboya yo te mais eza kaka te obandi makambo mbala moko catch ebandi ofungoli nzungu na yo ofungoli cercueil obandi kisi non kisi ebundaka te kisi eya nsima ye moko chef na bango nganga magicien yeyo asakei atiki relève na mwana na ye super edingo aza bakatiere ebele mpe bazali bakowela titre mwana edingo akobunda ebele na kobisa peti wana papa na ye akei tokunda papa le reste mosala ekosalama ngai mpe na tya nde tobaka mise à disponibilité mais soki un jour nazwi un bon producteur alobi nakobunda nanga makasi esilaka te biso bana mai ndombe. Très bien, Tete Membe. Revenons à l'actualité. Edingwe depuis akufi bakatiere bakomisi matanga ya Edingwe esika na bango ya commerce bakomisi kombo Edingwe kombo kolela ngo bambongo selon mwana ya Edingwe o atikali na bokonzi ya papa na ye di Edingwe
aza ko déplorer alobi ba catcheur bazo ke ko senga ba mbongo bazo ba catcheur musu ba créer déjà liste bazo senga mbongo na kombo ya Mowei mais malheureusement mbongo wana ezokoma na famille te mbongo wana ezosuka kaka et pa ba catcheur wana ba komi ko lia mbongo wana musuku ba osaba émission abunda ne edingwe te mena émission lo bakaki na bunda ki ne edingwe na beta ki ye na sala ki boy na zongisa ki boy na ebité mekana ko ebisa biso par rapport ya kolela o mwana edingwe azolela pe famille edingwe bazolela pona ba catcheur oyo bakomisi matanga edingwe esika na bango commerce vraiment ezalika regret na biso ba congolais na champion munene lokola edingwe akufi organisation ezana malamu te mama bahati mama bahati edingwe c'est un grand champion edingwe ba parmi ba catcheur oyo alongwe na mboka akei libanda na Belgique ayena ceinture na yena na Congo République du Congo. République du Congo le PC edingwe ni de l'autre côté. To mona ngote ata ba banderole boy to mona banzele l'autre côté. Musicien munene l'autre moni na 20 mai bachela papa Wemba satina yi. Ndenge moko ya bakoko récompenser. Mais attention statut wana yaki ko ya après, yaki ko ya après. Kana be edingwe pas un champion. Lelo tokotika ministre sport atika boyete edingwe ki champion munene. Abundi a plupart ba catcher on peut babunda na edingwe mingi baza na poto ba puma noir ba Mickey Mark ba litanda jaguar ba na Mickey na kisasa ba kokoza même pas 10 au biso ba toto bunda na edingwe misusu no catcher maintenant no zate okoma na compétition ba place au bunda na grand champion edingwe biso tozo ba chance à bundane malgré to betama et tozo ba chance à bundana yango tozo senga que cette champion wana liwana exalo kola omoni komi maseki donc mututu na kwena ye atie moi libaya na ye azobenda mbongo na kombo edingwe pona nini fezalite fezakach ba négliger matanga edingwe il faut yeza la place moko yebani ya munene batie yango mutu pe ba désigner organisation ezate na biso ba catcher faudrait qu'on désigner mutu moko kozala ye mutu konozoka ba collecte ya ba mbongo bado bambongo bato bazopesa mende na yoke komi o babenga oni bilanga jusque là bino ba catcheur nan bosali ata organisation moko te ke bo banda déjà ko se préparer pona koyamba nzoto na e tozaka na fédération na biso fezalite ezali feza catch venir za catch ba catch ba vi na biso bazaka kala ko be yenga bazalaka mais lelo yo edingwa bembedingwe komi ndeko zo ibisanga bato musu bakomi kozwa catcher moko za na ngambo na ye to na yolo to na makala to na selembau akomozo ma cotisation na ndenge na ye wana na kosenga kana na ye mwana edingwe alela papa mais mwana ngo pe apparemment za ko lakisa elongi ya tristesse te mwana ngo parfois na ba interview azo sekana ye na ba émission azo loba na n'importe quoi au mona te quelque part considération vraiment ya Mowei ezate. Bon, ngai na yebi kaka edingwe tango tolekaki ne na télévision na émission moko eloko moko edingwe lobaki kake yo cheche soko za pre na kotindelo mwana na ngai abeta yo na etikala pe koyebisa na bike mwana na yo kotikala kobetanga te po yo moko papa obetanga bien te osala nde bakisi na yo mais na techniquement na laksaki technique na lepio na technique lelo mwana na eloko na kosenga ne kaka azala mote akunda nanu papa akunda papa atika makambo nani ya kati papa na bakundi te oke komba koki kosalama na ndenge na nga komba koki kosalama nanu te soki na bakundi edingwe te soki bakundi edingwe nde tokotala na nsima banani bakolinga bawela na mwana na ye po ndenge na yoki atiki biloko nyonso ti epa mwana na ye na kamwe edingwe komaki kosala mbela na neyo azalika na biloko moni imbangiste te meneo ataki imbangiste na bisako kasala sembla ko kende kotika bakisi yo mone magistrat ko tika ake no sambe ezalika liwa muteko ko bangisa epo nzamba betie liwoni ya kufi motema don nzamba le motema moni ozaka na bakisi me okoki ko mila musate yango na sengi na mwana na yakunda nanu papa atika na makambo oyo o makambo bakachi no soki papa kufi basala nanu cérémonie papa kundama après yo ko lo babo oya linga we la titre aya na yo mais to we la pena petit wana ndenge ni petit wana bunda na nani photo ba no palmarès sénateur papa ko za kaka te ezate ko bakati ndenge za ga catcher mo America kufi mwana na bibi no il faut to ba mwana wana bibi na club nini pona club kuna biso to ebi ndelo na matete c'est si bolite
alataka masque Sibolite soki akozala na kati ya club ya Sibolite Sibolite akoya na picho na bibo mwana edingo yeyo bana matete bobimisi mwana edingwe makoyika kobima boye te mpo papa nakufi ya bimi Super edingo azali Super edingo azali oyo bana na kote bumbusele mbao bayebi ye mpo edingo azalaki Super edingo botolaki deja kombo ozomona soki tokosala nini entre Super edingwe na mwana edingwe donc eza eloko moko tokozala na nsima liwa edingwe nde tokotya sikoyo bakatiere oyo alingi baya bawela batitre mpo apres edingwe nani awela titre nde namona apres edingwe eza Sibolite champion matete l'homme masqué mpo abunda mingi abunda mpe na edingwe bao babunda na edingwe baloba bao babunda na edingwe mingi baza na poto loko bapuma noir baluboyi ya zefi bamiki mak bamachine de guerre kabo akabo baza na poto awa mpe mingi bazali mpe okotuna bango baquestion mais nalingaki kaka biso bakatiere tozala na motema tolela champion na biso edingwe na bolingo biso tu makambo bakomba soki ekozala bakomba discipline nyonso ekozala baboxer mpo likambo ya basportif totikanaka te baboxer bajidoka bakarateka tout discipline eza moto akufi aza sportif eloko nasengi kaka na bakatiere na biso molomolo towela te tokunda edingwe apres kokunda edingwe koyeba epo na bato nyonso basimbaka bazwaka bakisi epai edingwe lokwa edingwe aza sute edingwe akufi sor na bango ekozala koma balukelonga nzambe balukelonga ya nzambe ye moko edingwe nayebisaki ye nabiso kolukelonga nzambe ete nzambe akobeta yo fimbo mo te nzambe abeti ye fimbo aleye motema akufi na nini motema nini akoloba ete mingi aloba eza te dani kamera olobaki oza obikisaka bato yo liaka me yo moko lelo oza te mpo mona kaka bakisi na bango wana nyonso to basala donc eza nango na ntina moko te ti suka okoma oluka elongi ya nzambe mais trop tard nzambe azotala oyo oza na lifelo ozoluka oya na lola na nzela nini tokoma okeye na suka malembe na suka émission na biso basouvenir nini ya bien vraiment ozogarde mpona edingwe moto na ngenge souvenir kaka eza quand même c'était grand homme apesa biso valeur banda na bunda na edingwe na mimona make oui je suis trop connu partout na ville ya Kinshasa libanda na Angola bato Angola bazobenga nga na Brazzaville bazobenga nga maître Tchétché omona donc eloko nakotikaka na souvenir ke nabundaka na edingwe natikala na souvenir kobunda na mutu lokola edingwe eza honneur ozomona yo honneur souvenir kaka mais ba mauvais souvenir eza ya mabe ebele ya mabendele atiki sort de po bunda na lelo tika kati betanga na niveau mutu abeti au coup de tête mbamo se retrouva na boîte de nuit asubisa masa tozalaka na ye donc abete sous petit na nga nzimbi na Paris epa José Kongolo na LSC amela ye michopo mamelaka ye michopo te ezaka badémonstration po nzimbi aza vivant donc tatana tellement azaka magicien moyen na ye bamakambo ne ya te mpo nga na mwana nzambe. Très bien, Tchétché Membe, tokomi na suka, conseil nini okoki kopesa na bakatiere oyo lelo batikali oti lelo balika ko pratiquer bakisi bali kosala ba démonstration ndenge dingo bande kosala na komba omona ye wana ayeli na ring ayena cercueil bimisi cercueil omona ye wana abandi ko bimisa so ba biloko ya mystique. Conseil nini okoki kopesa na bakatiere wana? Vraiment mes amis, mes grands frères, mes frères, mes petits frères, na catch. Là on a rolo bakara que tout bon sa catch, tout tika catch à qui. Voilà. Tout zone sa catch aux aga kala ba filita au tao. Donc tout bunda technique, tout zone sa catch à technique. Malgré son zane loko na bombango, so que tika li ba 5 minutes, 10 minutes, bimisa nzungu na yo, bimisa keko na yo, ça la cérémonie. Na lingi tozongisa catch lokwa ye moko champion nganga kufi donc tozongisa catch na biso ndenge ezalaka nde tomona ba américain ba combat technique loko na senga ba catcher malgré tokoboya kisi te po batakisi bazebele catch na biso ko ya Afrique c'est fétiche toboya moto kabo pa ya mekeko na ye machine de guerre pas na nzete na ye litanda jaguar pe baza ba catcher poko pekisa bango kisi te mais kisi moi moke technique na sengi na bino bakatiere congolais vraiment donc tozala na technique
Merci beaucoup Cheche Membe tokomi na suka pour na programme ya matanga programme ezandeni date ezaka maintenir que corps edingo koya boye les 5 et les 8 bakokunda topé ba un changement et ça là. Moi changement moko ezali na kati na toza confirmer te corps edingo koya les 5. Na boza confirmer que corps edingo ya les 5. Ministre sport atindaki délégation na famille na mo quelques bata fédération bakene na Maroc. Maintenant, on va confirmer biso. Intérieurement, tu peux savoir nos dates. Intérieurement, oui. Très bien, tu sais même que tu as souka ba dédicace na ba union so balinga kayo. Après ça, honorable Dan Chanda. Mobala maman Chouna na poto. Mbote, honorable Dan Chanda, j'étais sali. Après si papa Thomas, kolo ba voiture. Oui, oui. On ba Prado banini, papa Thomas, mbote na ye. Après si pe Coco Chango na Paris. Alex de Paris, on a pile grand prêtre. Alex de Paris, na restaurant Mambo. Restaurant Mambo, na fait d'après sous Vicky Chembo. Vicky Chembo, tonton Das Mapou, ya on a bien à Paris. Na fait c'est Christian na Kwasambo tenaye. Sans oublier Coco Chango. Coco Chango na c'est pris na geste social qui a malgré na bende en côté. C'est ça on appelle l'amour. Coco Chango. Moi ba dollar réseau ya ka yene euro. Et comme na dollar na c'est payé. Mais na bosanité, mutu moko à Londres. Mutu à Londres, bosanité. Guy Michaud Koutanki. Guy Michaud mutu Paris. Maman Bahati. Guy Michaud Koutanki. Après si ma sananga ingénieur na biso de son. Tu as ça là ingénieur, ça là que pas honorable Dan Chanda. Loufouloabo. Loufouloabo tené, on a grand prêtre. On a mutu simbi vidéo, simbi makambo ordinateur. Ninga kolobezate na pesifie na nga bopimbe mbote. Liberté des rois, mbote na ye, na kena ngamba Belgique na Charles Roy, na pesi Gisto Membe d'Esther mbote pe. Ninga ko pesi ate o azuli banga te prochainement, boza la calme bokozwa date makambe dingo eza sur les 5 côtés. Nous sommes aussi date à bientôt pour confirmer bino si ma maman Bahati na MJTV. Merci beaucoup Cheche Membe, merci na Binonyo Sobolanda qui émission Oyo, merci na la première dame d'Orléans, madame Mami Wanja, merci na Dani Chimanga, Oazaki Sima Caméra, merci na Binonyo So, Obo Soutena Biso, Obo Zali partout dans le monde, Ouana Moni Alex de Paris, merci beaucoup, merci na Vicky Chembo, merci na Restaurant Mambo et merci na Tonton Gas Mampouya, merci na Honorable Dan Chanda, na Yabik après émission, na Ozakoli na nga Lubumbashi, pona lelo vraiment Tosuki Awa et tokutani prochainement pour un nouveau numéro d'émission na biso. Bye.